professeur là-bas à bas sur la cabine mobile numéro bazam taba rituel à plutôt à côté c'est l'eau moko na kibo moi sinae voilà peut ça la caba porteur des énergies soit tu vois les ça dans combo msubo benga ba non tant que le besoin moto va porter des énergies tant à côté na moi ça tiki possession les possessions ça travaille comment tu vois la deux sortes muso reçoit énergie azu énergie na yo mwasi be muso fa tiki possession ba les détournements muso so monde ezali provenance ya mutu moko asala ki bongo obeye moko na makambo oya kotaki donc so kota na ye moko etamboli mabe ya bo siko na kati ya nécromancie ezana ba cas ebele dokutana na ba cas par cas niti bakani bokutana na ba niveau wana dokutana na cas o mutu balela bandoki mutu oyo ke ba sacrifier ki ye akomi kochako to moto na sacrifier ki mal à l'aise ça c'est kimia azali père na kati ya catholique orthodoxe donc la salle à misala o ezali pour défendre contre le mal des envoûtements bato baza bloqué sur tous les plans partir à poubelle on a pas pour sorcier ça so ba sorcier mususu bazala très malin parce que la rate sorcellerie bazala parce que ce sont les pouvoirs maléfiques donc bazala très malin na makambo na bango au moins ndoki mususu azo sorcellerie na ye a déposer quelque part a bombi yango alors place où il y a bombi yango yo soko yé oza na niveau moko boya se o comprendre te que ando ki azalaka o comprendre te o koto mo na normal mais on comprendre te mais soki ozali na kati ya profondeur en vrai ndenge to tangeli makambo sorcellerie to yebaka déjà ki awa ndo ki aza les porteurs des énergies bazala bato bazala na no kimia te pour ozala instable disons oza instable ba faire ko voyager ko kende boy ko zonga boy parce que azali porteur azozo ba énergie alors ba énergie ba ko ça c'est na ba business la kimia te alors ndenge pesa la muntu oyo a sacrifier sans aimer azala rappeler la kimia te donc na ça na makambo ya ko sunga bato ba o bazali na ba problème o eza d'une manière spirituelle donc na ça pour défendre contre le mal dans combattre les forces maléfiques surtout la sorcellerie chez nous les Africains donc la sous rabat au bazali na ba difficulté spirituelle mais tout le monde a rabato ba personne âgée ou ba jeune fille pour ba bien d'arabon étoile est-ce qu'ils ont la possibilité à récupérer étoile ou pas ba jeune fille étoile là-bas ça déjà utilisé pour le la forme mingi ba blocage ba freinage comment est-ce que moto a bloqué a freiné pour ça les de différence sont ndengene moto o aza bloqué o peut aza freiné ya la lobby qui te na kati ya sacrement donc quand on dit le sacrement donc en soi il moko na le moto faut ozala na repentance on se repentir en soi yo moko c'est une repentance mon sincère ba tout musu ba zo ba baptême na ba église na bango wana eza na problème parce que nzambe azaka moko na faim ba surtout yepe ko na komi na mbongo et comme la deux forces différentes alors mon monto za na nkoya ta moni ndeko ne musu comme na ekomi bagarre d'esprit to bagarre physique bagarre d'esprit spirituellement pe bagarre physiquement mona ba kozala so na boyo qualité parce que pour mona yo longo na nzungu na bango vraiment parce que batu mingi soki ni par exemple aina mwana e azandoki bana posa milimo wana elongwa kati na e bosala ka exorcisme wana to bozala so na prière musu ça de likolo na ngwa na kati ya sorcellerie oyo to bengi makambo etali sorcellerie ezali administration ou ezali bien établi il faut d'abord premièrement ya ça la localisation soki kindoki wana abotama nango awuti nango na libumu wana siko to sala to brisaka ba to kataka ba communication parce que les sorciers ba travailler mingi na sur le plan communicatif o to benga ona ba signe ya maboko donc mona bandoki soka abotami na kindoko mona mwana déjà dans la partie ya âge ya 8 ans 9 ans aza déjà mona aza déjà na ba malin ouais makasa mona aza 12 malin mona tango azo poussa na 36 malin surtout oyo ndoki déjà o alia déjà musonya mutu par exemple mama bakodi ya wana donc mutu wana kanda za représentant notre représentant yo simba makambo nyonso mais bino o boza na si wana o boza lié na ye ba chance na nde ya rapa mutu wana za na kodi ya tondenge ni po ye azala toujours na production ya usunga bino vraiment ce qu'on a moyo lokaneti ndento fandi bo envoûter ba tout soit ba accident to mona la banzela ou comment oui
envoûter bateau batiaka ba piège ou to benga ngo comme les bas omoni singa na toile d'araignée azala nango basi wana ezali comme ba piège na bango o bango batiaka to yeba ngo déjà tant to nix nazo kena ndako sorcier na sala délivrance ou bien na ba chaque atie piège ou bien atie communication na yeba ngo déjà partir ba signe na bango déjà on ndeki biso to yebela ka bango. Oh, tout le monde a rappelé, bah, si on se soumane qui a freiné, a voulu balater, freinage, n'a mon on se routine en zéla, bah, utiliser étoile, nous avons aussi des porteurs des énergies, bah, tout, bah, côté, bah, science, bah, les belés, mais bah, les belés, mon bah, dans bon, mais bah, ça, faire à battre, bah, comment qu'on utiliser, bah, étoile à base. Le bien, le remords très capital. Boukaraba, espèce à la qui monte à Koufi, azobi, ma famille, qui place, na kimiate. Donc, ezala na vraiment mutu na bino o akufa te azoya ozongela no ke place na fandi na za na kimia te alors ça na na bandoto ezala kande ba tout soit bandoki ne ba lataka esprit ya mutu akufi nde ba ya ko pesa message na famille to ndende bana ngola Gemidor TV kende liboso avancé Gemidor TV eyena kama kamba kitoko eyena makambo ya malonga ba comédie nyoso bino bulukaka ba oyi babunga kale bazali awone kati ba musique nyoso bulukaka oyi babunga kale bazali awone kati nyoso tuto dusara awa is a super canon is a super barbara is a kusara makitoko makasi bande kunangai baba de yonjinga udusara musene yo kitoko bobo senete abonnez-vous massivement tutombora musala tukende liboso aligo ba miswe kitoko ba musique yo kitoko ba théâtre kitoko nyoso tu yo kitoko izane Gemidor TV bukandi musikate abonnez-vous massivement toujours let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Vraiment vous s'abonner massivement à la chaîne Abisso Oikosala Abisso vraiment bien makasi bonjour bonsoir et ko dépendre na air topé occasion topé libaku aujourd'hui il y a kolanda émission Abisso ya mokolo le lobo ça l'a vraiment pensé scotché parce que aujourd'hui il y aura du boire et à manger dans cette émission. En tout cas je suis passé sur ces plateaux, je suis avec les profs Solé. Et pour Soulé, en tout cas, tous années à un peu qu'on développer différents sujets. Je vais essayer de développer les lois alliés. Blocage, freinage, yo mutu blocage, freinage, yo mutu za complication bandoto, oye bakate olotu ndoto, ozo ba ko limbola yango malonga te avec le prof Soulé awa, to remettre un peu ko yeba, to remettre un peu ko éclaircir, to yeba pe ba spécialité na e vraiment eza vraiment nini na musala to pe na domaine oyo yé asala ka. Je sais même pas vraiment trop trigonométrique, les réalisateurs les plus intelligents, Tony 5D après la Divincia, font là déjà plateau na coach déjà les profs Soulé à qui j'ai dit bonjour professeur. Bonjour. Bonne santé. Santé madame na en ce moment kaka. Ah prof Soulé na comprendre na monio na ba zambala mwindu boy na on comprendre. Expliquez-moi non bien. Non, je suis dans les catholiques orthodoxes. Mais ça m'en va qui est prof. Là ça est catholique orthodoxe, on peut aller à Bima, Bima la biso. Là, tu as mis un sultan à moins de bois. Oui, c'est ça, c'est orthodoxe. Vraiment. Les abonnés fidèles, bon, comprendre, les professeurs, à répondre, tout ça vraiment. On a prof, tout est vraiment bien à Moussindo, parce qu'il va bien à Bisso, à l'exemple, Bisso Bamonayo, il va vraiment qui est prof Soulé. Oui, prof Soulé, Azali, Moko, Katia Mandekona congolais, Azali, père, Nakatia catholique orthodoxe. Ok. Donc, la salle à Misala, où ils allaient pour défendre contre le mal, des envoûtements, bateau baza bloqué sur tous les plans. Donc, la salle à cérémonie où ils ont exorcisme. Donc, exorcisme. Exorcisme. Exorcisme et la kissi. Exorcisme et la kissi. Prière oyo. Et même à tout direct na ba ange pe ko kuta na pena nzambe yimoko poussé. OK, la carte ya branche à purification. Donc mon o ya senga kamingi nzambe asala ka ba exorcisme ko senga nzambe ko kumisa nzambe ko benga ba saint. Donc yango na to benga exorcisme. OK. Vraiment, à part la prière, on a la sonine. Donc, à part la prière ou l'exorcisme, donc la base pour défendre contre les mains. Nous allons la carte, il y a
sacrement. On a quand il y a sacrement, on a tous un sacrement de purification, tous un sacrement de il y a pas sacrement de baptême, tous un il y a sacrement d'Eucharistie. Donc sacrement, cela veut dire que de la partie sainteté de la personne, de la partie saint. Il y a un ambiance de bengi sacrement. Donc nous avons un cambo ya kusunga batu ba oba zaina ba problème ou ça d'une manière spirituelle. Donc nous avons pour défendre contre le mal, nous avons combattre les forces maléfiques. OK. Surtout la sorcellerie chez nous les Africains. Donc la sunga batu oba zali na ba difficulté spirituelle. OK. Vraiment. Sunga batu baza ba difficulté spirituelle ndengolobi par rapport à sujet na biso ya lelo. Ndé to na loba na annonce na wa que to lobela vraiment mingi ba blocage ba freinage. Comment est-ce que moto aza bloqué aza freiné pour ça les de défense en ndengeni moto o aza bloqué o peut aza freiné ya na lobi que to na kati ya sacrement. Donc quand on dit le sacrement donc en soi yo moko na le moto faut osala na repentance pour se repentir en soi yo moko ça une repentance mon sincère repentance sincère ba tout musu ba zo ba baptême na ba église na bango wana eza na problème parce que nzambe azaka moko. Deuxièmement les caresser ba ba prière au dosala rango ya kolandela moto to bengi ba neven ou ba neven to kotara ya ba carême o ezalaka ya ba 9 jours. OK to zaka na kati ya prière. Alors na kati ya prière wana eza na ba exorcisme o to tanga comme des grandes lumières de Saint Charlemagne. Donc ezali ba ko rappeler nzambe. Donc ba rappel ya nzambe. Donc autant toujours na kati ya ba grande lumière de Saint Charlemagne, ba biloko ba Saint Michel archange, ba exorcisme eza ebelé na biso na kati ya orthodoxe. Vraiment. Ce que batu mingi soki ni par exemple aina mwana e azandoki. Bana posa milimi wana elo wakati na e bosala ka exorcisme wana to boza suna prière sur ça de likolo na ngwa na kati ya sorcellerie oyo to bengi makambo etali sorcellerie. Sorcellerie ezali administration oyo ezali bien établie. Il faut d'abord premièrement d'abord ya ko ça la localisation yeba kindoki wana azu yango na kimukolo to kindoki wana abotami nango. OK. Donc ce qui kindoki o abotami nango eza na ba branche mosusu tokenda ce qui kindoki wana zongo na kimokolo wana tona na ba séance exorcisme ce qui kindoki wana abotama nango donc awuti nango na libumu wana siko to sala to brisaka ba to kataka ba communication parce que les sorciers ba travailler mingi na sur le plan communicatif o to benga wana ba signe ya maboko. Donc mona bandoki soka abotami na kindoko mona mwana déjà na partie ya âge ya 8 ans 9 ans aza déjà komona aza déjà na ba malene oya makasa mona aza 12 malais mona tawa zo poussa na 36 malais surtout oyo ndoki déjà o alia déjà musonya moto. Donc eza différent na ndoki oyo abotami na kindoki na ndoki oyo azu kindoki. Donc eza des choses différentes. Eza des choses différentes. Comment est-ce que koyeba ke moto abotami na kindoki? Parce que moto abotami na kindoki na yemo ko en soi ozaya yeba te ke ndenga botama wana botama ndoki. Non. Sorcier déjà en soi tant moto abotami ndoki ayebaka po ayezaka déjà conseil na salimika ndoki akoza déjà conseil na saliboma ndoki parce que bayaka kozwa bango na ndenge bakendaka na buto la kati libo windo kitawazana na kati déjà libomu déjà bazo utiliser la mwana tant mwana azo botama ko botama nyana ko yana mokili mbala moko asa déjà na mission. OK asa déjà na kati ya mission bayaka kozwa ye amona ka makamu ningi to mona na moyi boy akei na butu bazana administration de bango mazaema établi ba avion ndenge pe to mona ka mituka ezaka monde moko boye monde ya minute ya mukeme ezana ba réalité nango ebele. Ko ba sorcier ba wumela na bango tene ba kenda bango 0 heure on ti 3h 4h makambo na bango si be monde ya munene za na kati ya sorcellerie. Alors sorcellerie so ko développer ndo comme na ba 36 malais wana ba opérer kati na moi. Voilà ce qu'on a. Comme le roi ya butu na moi comme le roi la démons. Voilà ce qu'on ce qu'on a des fox. Azo opérer na butu, azo opérer pe na amoi. OK. Oloka na moi, akoloka pe na butu. Vraiment. Ce qu'on a moi on loka net ndento fandi bo envoûter batu, soit ba accident to mona la banzela ou comment? Oui. Ako envoûter batu, ba tchaka ba piège o to benga ngo comme le bas. Omoni singa na toile d'araignée azala nango. Basi wana ezali comme ba piège na bango o bango ba tchaka to yeba ngo déjà tant to
nisi nazokenda ndako sorcier na sala délivrance ou bien na koyeba chaque atie piège ou bien batie communication na koyeba bango déjà partir ba signe na bango déjà on ndenge biso toyebelaka bango. OK. Ba signe na zani neti ba étoile d'araignée kaka ou soit des ba signe mosusu. Ou ba sorcier ba tiaka. Ils ont des étoiles d'araignée, à part des étoiles d'araignée, bah monsieur Bayar la forme ya hibou surtout pendant la nuit. À part yango to sentara na sensation auto za la nango na miso molimo, ressentir que na surtout na place auto benga yango na ba poubelle ya ndako. Alors ce que nous avons na kati ya profondeur, so na comme na poubelle on comprend qu'il y a des sorciers. OK. Partir à poubelle on a pas stocké pour sorcier ça sorcier mususu bazala très malin parce que la rate sorcellerie bazala parce que ce sont les pouvoirs maléfiques donc bazala très malin na makambo na bango omona ndoki mususu akozwa sorcellerie na ye a déposer quelque part a bombi yango alors place où il y a bombi yango yo soko yé oza na niveau moko boya se o comprendre te on comprend que ando kazalaka on comprend te o koto omona no normal mais on comprend te mais soki ozali na kati ya profondeur en vrai ndenge to tangeli makambo sorcellerie to yebaka déjà ki awa ndo kaza a to ko bloquer ngo pe ndenge to bloquer ba esprit mosusu ba sorcier ba utiliser to benga ngo la nécromancie o ezali ba esprit de mort ba bomaki mutu na kindoki ba komo utiliser molimo na ya komi ko zonga na famille aza kuna mal à l'aise et bien ndenge to sala pona ko bloquer ce ko molimo wana parce que ça ba sorcier ba zo utiliser elilingi ya mutu wana il faut ko délivrer ko kanga ba sorcier na ko benga na bango po elilingi ya mutu wana epema na kimia lobi lo moko très capital bukanga ba espèce à la ki mutu akufi azobima na famille ke place ngana za na kimia te donc ezala na vraiment mutu na bino o akufa te azoya ozongela no ke place na fandi na za na kimia te alo tsabino na na bandoto ezala kande batu soit bandoki ne balataka esprit ya mutu akufi nde ba pesa message na famille to ndendinga par là c'est des choses différentes mutu o akufi azomona na boye mutu akobima boye na ndako amoni voilà wana ezali esprit ya sorcellerie obe mutu o azali na mutu azali na makambo be mutu aza bateki cela veut dire que balie na ndenge kindoki ou soit mutu qui comme sacrifice et soit mutu ba sacrifier qui ou soit balie qui na kindoki alors yango esprit nezo fanda kimia te zo tambola OK alors na sur le plan où to bengi ya ba rêve na kati ya ndoto alors tant mutu o ya kufa ko pesa message akoya ko pesa message na n'importe qui parce que batu nyonso babota makana ba don ezana batu bazana ba don ya vision soki mutu abota na don ya komona alors il faut aloti en sur rêve il faut expliquer na mutu o ayebi interprétation des rêves. OK donc ça ba nzamba travers na ministère par ministère to na ministère prophétie to na ministère guérison to na ministère par ministère alors mutu aloti ndoto loti mutu moko boyo bende ko na bino akufa aye message o ya kopesa il faut ko yeba que message wana aye kopesa wana ezo correspondre na nini c'est ça mutu ba uti ko lia kala mingi te alors batu mususu bakufa komoni mutu akufi molimo neza na lieu de tourment azali na repote azali na tourment alors ba lieu de tourment mususu moni ezali provenance ya mutu moko asalaki ebongo obeye moko na makambo oyo akotaki donc kota na ye moko etamboli mabe yango siko na kati ya nécromancie eza na ba cas ebele tokutana na ba cas par cas niti bakani bokutana na ba niveau wana tokutana na cas o mutu balie na bandoki mutu oyo ke ba sacrifier qui est a on ko chako to monto na sacrifier qui mal à l'aise en ça c'est kimia ayo ko le kana ya repentance et purification parce que nzambe azali maître ya nyonso na monto azo reconnaître mabe na ye alors tout ça ba séance to ça rapona ko briser ba règle wana nyonso to briser yango monto asala leki na sacrement leki na purification alors mulimo ya monto oyo ya sacrifier wana to sali effort ya ko tika yango pesa na kimia. OK nzambe azali nzambe ya miséricorde de tant que mutu azana mokili nano kufite ezata wana nde ezali ta ya grâce. OK soki okufi déjà grâce eza susu te parce que nyonso yayo déjà cecile vraiment siko na mutu oyo aza freiné peut-être misala na ezosala susu bien te nyonso azosala pa na ye eza freiné
so quand c'est pas na bino bon ça il est pas prière quand il y a exorcisme ou le baki wana oui na freinage moto ça freiner to ça la kana nous premièrement d'abord consultation to yeba soki freinage wana e uti na nzela nini OK pour tout le monde a rappelé basi mususu monique aza freiner aza voili bala te freinage na yemo na so e uti na nzela ba utiliser étoile na nous avons aussi des porteurs des énergies bato ba koti ba science baza ebele mi bale ebele moni baza na bambongo me ba sacrifier bato te ba koma ko utiliser ba étoile ya basi OK alors pour utiliser ba étoile ya basi to bien les forces des énergies alors les forces des énergies wana ko utiliser étoile à moto ko utiliser étoile à moto OK alors surtout côté na moto azana ba bloco wana total la to sale consultation to sale vérification après avoir to leki na séance ya purification wana bana basi bana mibali oyo babotami astangi ba classe soka nango musala ezate ba lokazo ma chercher azu musala fait à la courte terme musala azu evanda raté azo la commerce stabilité te ma chose za na musala promotion ya kate babinga bazwa ba prime ya zwa kate tous les deux effectivement aza bloqué makambo yo tambola bien te ba blocage utaka na ba branche belé premièrement d'abord tozan sur le plan lié ancestral et là ba to mosusu na ba famille na bango ba pesa ba to bankodia nkodia cela veut dire que les pouvoirs ancestrales nkodia les nzimbu les mpambo sont des pouvoirs ancestrales quand ceux qui va doter mon tout monde na famille azana pouvoir wana akoma ce qu'on a contrôle ya famille mobile mon na muntu moko boye kaka sunga ka famille bino nyoso bozala na simana voilà donc bino so ça comme esclave vous utiliser force na bino chez famille pour passer pouvoir alors ceux qui ezala ba kaneti ya bongo na famille na bato mo bazalaki na nkoda wana siko to sala ka séance ya ko briser le ko longola muntu na kati ya lié ya bato wana na kati ya groupe ya bato na to bungisi donc ça veut écarter wana so senti makamune komi ko fongama avant ni na epé kimia jamais pardon professeur par exemple mama bakodi wana donc mutu wana kanda za représentant notre représentante ya simba makamune so mais bino boza si wana o boza lié na ye ba chance na bino ya pas mutu wana za na kodi ya tondenge ni poye azala toujours na production ya usunga bino Quand les alliés pouvoir ancestral, quand vous autres dotés mon la famille, la bilan peut se charge. Cela veut dire que il y a beaucoup, il y a moyen dans un contrôle et union sur la famille. Donc vous pouvez se charger la famille. Alors, quand vous avez bilan nous sommes là, sur la plupart de la famille, bah tu vas avoir quoi, tu vas avoir problème voilà. Il y a un peu na yambi bah tu belé, ou bah na bah problème bah quoi, il y a une famille. Na il y a bah makambo ndenge kenda, ndenge tambolaka. Alors mon aki mutu wa na famille kaka sala na mbongo bato musu babunda na bakonga te soki bazana ba difficulté bakendaka pa na ye donc bazana problème atanga o nini makambo ya libala makambo nyose koma na famille bela tout consorier comme ta charge alors bato musu mona pe bazana ba niveau d'étude élevé bakamla bango ezo tambola malamu te mais mona ka mutu na depuis ba dotaille na pouvoir wana alors tout ça la rendez tout ça la séance ya écarter mutu wana na kati ya lié familial wana ancestral wana ba écarter to écarter mutu wana ya tikali na ndenge na ye to saleli ba purification alors tant to la purification to continue makambo etali ba prière eucharistie au mona mbamo to la mutu funga me brûler la famille ba surtout yepe ko na comme na mbongo et comme la des forces différentes alors mona mutu za na nkoya tant moni ndeko ne musu comme na comme bagarre d'esprit ou bagarre physique bagarre d'esprit spirituellement pe bagarre physiquement mona bakozala sona boyokanité parce que mona yo longo na nzungu na bango les concernés o azana nko dia ko comprendre pe déjà que o ya comme na pouvoir mususu alors spiritualité na divinité faut eza malamu pona ko eba yango pe na ko landa yango malamu eza très important pour bato batanga donc ça science ça conscience n'est que nous l'âme ndenge to tangi na ba petit séminaire makamno so ya tangi spiritualité faut mutu ayeba eza kaka c'est la foi qui compte sur tous les domaines spirituels vraiment ce qu'on a na kondima on est ko salisa mais faut oyeba pe et nous on est nos ndimela na place nini oyo zali na place nini oyo zokende na place nini oyo uti très bien et on est ali base ya nyonso na kati etali makambo ya spiritualité place oyo uti place oyo komi na place oyo kende ana bato mosusu place oyo uti azoyeba place oyo azali azoyeba te place pa azokende azoyeba te aotambolaka kibudu un professeur wana lobi na bato bakodia par rapport à ba jeune garçon et tout ce que moi si oyo
mibali ba utiliser étoile na ye. Est-ce qu'on peut récupérer étoile na ye wana et que ça la possible que étoile est déjà utilisé ba zwang des pas ba science mais tout le monde a bateau personne âgée ou ba jeune fille pour ba bien dans ba étoile. Est-ce que ça na possibilité à récupérer étoile wana pas jeune fille ou ba étoile là ça déjà utilisé? Comme Dieu est miséricorde ya Nzambe oh tout ça la mokili eza 1.5 pour miséricorde ya Nzambe eza ebele. Donc tant que mutu na profiter est trop tard na nezate. OK. Alors mutu oyo basali eloko wana inconscient tango yi alekri na sacrement. Sacrement de purification asali repatas balandeli ba prière eucharistie baleki na neven Nzambe ako fongolela ye nzela pe miséricorde ya Nzambe komona ye opportunité komona na makambo étoile ne kozonga nango stable place oyo étoile ezalaki bloqué ekozala brisé. OK. La personne oyo asali l'étoile na ye moko comprendre que a sentir makambo de cadence makambo ne ba marché ba faire totambola le sous te. OK. Ce qu'on a dit le PB c'est la relation moko oyo ezala stable te. C'est la relation moko stable te. On a la montagne ça la voyager au bien azane au mari au bien azabo donc pour nous comprendre position fixe na les porteurs des énergies bazala bato bazala na kimiyate. Pour bazala instable disons. Oza instable ba faire ko voyager ko kende boy ko zonga boy parce que les porteurs azozo ba énergie alors ba énergie ba ko ça c'est na ba business à la kimiyate. Alors ndenge pesa la monto oyo a sacrifier sans aimer à la rappel la kimiyate. OK. Alors c'est le plan négatif dans les maléfiques bah non soit pour utiliser les forces maléfiques bah ça la kimiyate. Les forces autres bien dans la divinité mon monto azali na bato ba la divinité de ba la kimia. Omona ki azane stable azana ba possibilité na ye azana ba faire na ye azana foyer na ye azane kimia. Alors au cas où des forces majeures ou moi des cadence dans azonga na purification omona azana stable ningi bato musuto landela ba séance ya ba prière omona ka soka santi parce que toza bato na mokili ba problème ezanga raté nul est parfait. Vraiment tout soumu kaka. Alors on a bakani tia bongo moto ayebi déjà qui a sala ki mabe moko boye obe inconscient à consommer directement dans le sacrement à sali repentance azongi na gloire. Vraiment ils appellent ma porteur des énergies wana ndongo lobi azana na moi cité mais à peine à pays moko asa la peka faire moko asa na penda bon aux autres na temps ko remarquer te bon ba ça te ba porter d'énergie bon ba ça te ba porter des énergies dans zone ba instable cela veut dire que préoccupation na yo ça va pour aller récupérer l'énergie on se base énergie oyo mais l'énergie en descend ça ba kimia ben énergie on le rôle des alliés négatifs énergie négative non c'est ça que ça moto kimia on a financièrement on a mbongo mais on a kimia te. OK. On a un bon moment à qui met un problème boya qui boit malgré tout bon on résoudre des problèmes sous mais qui met aux alatés pour la bateau belo comme on a la possibilité à la besoin ça qui met. OK. Alors il y a négativité et ça rare belo comme on a négativité il y a positivité et ça il y a positivité. Alors dans les divinités qu'on est tout le monde a place tout le monde a la paix dans la paix là où il y a la lumière place au monde que place qui met à l'été place il y a au monde ténèbres zali si qu'on a moi si tu peux mobile parce que ma femme mes appels zali mi na mibali me koti pe na basi à comment est-ce que moto ko comprendre que moto no fanda na chose moto no vivre na asa porteur d'énergie en remarquant ndeni alors on a remarqué moto azali porteur des énergies et ça vraiment pas pour moto à comprendre où azali charnel alors où azali spirituel à comprendre que force il y a moto azali na porter des énergies c'est le spirit moto azali spirituel mais sur au moto azali na don il y a rêve et na ba se mosusu azalaki na mobali moko ba pour quelque temps ko lote na ba position moko boye mabe na mabe voilà ezali des messages rêve union solaire à la moto za message alors na message on le rôle dans le sens ya ko interpréter ya moto monde azali na place wala
Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, pour le bel na rêve, mon tour à peine la profondeur, il y a ma cambo étalé, spiritualité, ou divinité, à comprendre en côté. On comprend en côté. Professeur, là-bas, à base de la cabine, mon bal numéro bazar tabac rituel, plutôt à côté, c'est l'eau, mon a qui de moi sinaï. Voilà, parce que la cab apporter des énergies, soit tu vas naître dans le combat, monsieur Benga avant. Non, tant que le besoin mon tour d'aller porter des énergies, tant à côté d'un mois, ça tient possession. Les possessions, ça travaille comment? Tu as deux sortes, mon soir, on voit l'énergie, azur énergie, dans un mois, si, bien, mon soir, ça tient possession. Possession, na quatre mois, si. Azur énergie, azur énergie. Bah, on me souvent tient la possession. A tiki l'eau qu'on a nous autres monde. Banangola, Gemidol TV, Kenya Bosso, avancez. Gemidol TV, et yena kama kitok, et yena makambo ya malonga. Ba comédie nyoso bino bulukaka, ba oyi babunga kal, bazali awone kat, ba musique nyoso bulukaka, oyi babunga kal, bazali awone kat, nyoso tuto du sara awa, is a super canon. Is a super barbara, is a pusara makitoko makasi bante kunangai. Baba de yonjinga, udo sara musene yo kitoko. Bobo senete, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout kende liboso. Allez go. Ben monsieur kitoko, ben musique yo kitoko, ben théâtre kitoko. Nyoso tu yo kitoko, is a Gemidol TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Toujawan. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Et là, on a production dans le parce que ça va secret, monsieur, c'est de dévoiler un boité, mais on tiendra les colos. Tant que tu as possession dans autres ya moi si. Possession dans tant que tu as dans autres moi si. Moi ça na ba mi bal o ya zo bi mana bango, azo zo bango ba énergie. Ok. Ay comme ko zo ba mi bal wana msusu ba énergie. Énergie, voilà. Possession na ko tika na ko pesa moi ça ça qui kimia moi ça comme boulot. Ok. Moi ça comme boulot à la comme impoli comme ko zo ba le ko na pa ya mi bal les concernés o ya tika ki possession wana akoya ce ko récupérer pour ko sentir tant ko comment la sentir déjà qui a ouais chargé aye azu yango azusko charge wana nyos j'ai non pardon professeur toi produit en kati ya mwasi tant atiki possession wana mwasi akomi ndumba ndenge toloba azo recruter sikoyo ba énergie ya bato azo bima pa mwasi wana siko ye akoya ko récupérer on deni amona ke nini elo on a checké tondi et plutôt et coquet suffire na ba besoin na yo azaki na pas mona mwasi wana ou comment. Oui, à comprendre déjà que comme et tondi à comprendre tondi il faut soit récupérer soit récupérer on est quand à côté kia o tout ça c'est secret pour nous récupérer on a te dévoiler en côté. OK. Ce que pour na monter à comprendre que la minute on des aboué na komi posséder à comprendre on est mais mon tout temps comme posséder déjà mon autant va tirer le possession ça qui nous moi c'est moi malamu ça qui nous mobile nous ça fidèle mais tant qu'on na mobile mon boye ayi atike le loko mon na nzoto sentir ce que loko wana ekopeso sikoyo éclat on ekopeso mon ba mibali bango mo bana ba komi koya ah oui on repousser mibali envers yo OK mibali wana sans le savoir ezamaka wazi mukoko lia manga batie wana banzinzi bakoya kaka baya kuzomi mukoko le wana ya mona mtumsu banda bimana mwasi wana vina esimba raté akutana mwasi mo bevie simba raté la jeunesse d'aujourd'hui. En tout cas, ils ont vraiment pas toujours qu'un professeur a développé biso makambo ndenge vraiment et ceux qui n'aiment pas saper pas si makas et ça peut na bana basi misusu et ça peut de même façon de mibali basa na pas basi ndenge pe basi basa la ngo pas mibali basi pe ba ka otike lo pas mibali non moi oyo akoya kotike lo pas mibali lo ba ke ezana moi oyo signer contrat pe pour il y a aussi des femmes au bazali pe ba bénéficiaires ya ba énergie bazali j'ai non pardon tout ça na ba porteur d'énergie tout ça na ba bateau ba tchaka ba possession na ba kati ya bateau et après na bateau ba bénéficiaire de l'énergie. Ah bon expliquez moi non professeur to comprendre et si bateau ba bénéficiaire de l'énergie me ça na ba ça ce qu'on va bénéficier des énergies et pas ya bana basi ezala siko très dangereux parce que au moment na moi azo bango soeza maka formule moko ya koyiba muntu donc akofana na moi jeune garçon moko bo une année deuxième année fa kufa
abimina mutu une année on aura besoin arroselo nyonso atchelio atcho calme atcho stable azo préparer bien la séance au basala donc yo tango zo kutani azo préparer ba séance wana yo tango azo préparer ba séance tine comme na tamo ba jeux sur mo ba yibi akende location chez les garçons mususu. Ok. Donc etambola kabongo. Donc ayiba ka ba jeune garçon. Yende sko zo bénéficier na beza bénéficier ya énergie na bino wana. C'est ben énergie. Donc ce que bo chepe kati bo comprendre était. Parce qu'on ça on est ça là on mine dans différents pays, différentes provinces parce que ça dans la ville mort ba remarquer au petit. Quand yo ku fait la rafle la mibal. Ba relation o ezalaka ke maman mokolo zo demanda jeune garçon ba relation mo ba bomba ngo. Ok. Mingi ba bénéficiaire de génération ba la ka ba catégorie wana. Maman mokolo azoma jeune garçon moko boye ye moko sala kae. Alors sala ye après avoir suka nango omona yibi. Ok, ezala ka mi fa ibeka kufa koza te katiki boye. Alors c'est l'énergie na ndenge musufu ka kufa. Wana kenda bongo sur les nambala na ba femme. Faire on kenda bongo. Vraiment. Ils ont vraiment pas si mingi. Tout mais un peu que développer, tout ça la professeur tout mais un peu que développer et ça la mingi parce bien ba jeune garçon ala yo tout le monde qui na linga maman mongo maman na krakanga. Maman wana penza sanga na sala kayebo ende bo mesana koloba. Yeba ke mi ba pasha, ba garçon ba pasha obolinga koluka te, bolinga basi basalela yo. Bolinga basi basalela yeba ke y a rien pour rien. Ou azo pesa na gauche, yeba ke na droite pe d'une manière ou d'une autre, azo récupérer vraiment et que ça là kitoko makaste maintenant na ba songe. D'autres mots un peu bizarre. Comment est-ce que qu'on comprendre ngo? Tout le monde là l'autre arabe azolanda tout le monde là l'autre arabe soda. Et ça a une signification ni d'autres wana. Le problème c'est le plan à venir. Le temps où solo te logo, c'est le logo moko boy o ezoya. Le plan à venir. Par exemple, mon temps solo ta ke ba soda ba Holanda Tant que mon solo ta ke ba soda ba Holanda, tout ça en deux catégories. Ce que solo ta ba policier ou ba zali pona ba civil ou soit to zali na ba militaire ou ba bundaka pona mboka. Alors ce que l'autre ba policier ou ba zala pona ba civil wana siko ezali la signification moko boye négative. Pourquoi on est tambola mingi sur le plan mon envoûtement il y a sorcellerie envoûtement quel envoûtement il y a la forme et belé voilà. Alors ce que tu kena bo woni ba soldat ou to bien comme ba militaire ya mboka bango bazali pona défense. Ok. Bazali pona défense tango l'autre on ezali ndoto moko bo ezali sur le plan positif. Donc bitumba moko boye eloko moko mabe ngoko komela yo tango loti ba soda ya oyo ya mboka to nesi na biso ato ba far bc ezali ba signe moko boye ya victoire. On kuta na eloko moko ya mabe donc signe wana ezali signe ya victoire. Ya victoire voilà ba yek de quoi la bon bato ba peso victoire bazo lando lisusu kolande za na deux sens tango mondi ke bato ba soda on était ya biso ba far bc bazo landa yo. Cela veut dire que aux la négativité moko bo eza na nzoto no bango bazo bunda na balongola ngo so ko ke o ya ba police bazo landa yo wala so bazo ya siko yo foma ko nuire yo. OK, très bien. Ce ko oza la que la loloti ba mbwa bazo landa yo wana so ba mbwa siko wana so ezali envoûtement sorcelé. OK, tango moni ba mbwa bazo landa mais le problème est que soki mbwa wana asui yo ezali anui mbona alemboli yo ezali anui soko bodi ba mbona bazolanda te ba tendre yo te wala siko fo ozala siko na on multiplier ba effort ya ba prière. Donc c'est ça mon mécano la vie mon mécano la vie ba lobi prière sans cesse tant mo to vivre na mokili ça na ba combat ya ba to musu ba négliger na bango vie de prière ba na bango sous sauter ozo senga ebele prière moké vraiment ozo senga ebele mais fi de prière moké. Alors nous sommes tambola rappel na effort donc nzambe moko lobby demandez et l'on vous donnera donc senga ko peut chercher vous trouvera. Donc tant ozo senga
nzambe aza capable ya kopesa yo vraiment tant ozosenga nzambe aza capable ya kopesa bongo ezalaki olali mwasi to mobali ozolota ke ozosangana na mobali bato mbi babenga ngo ka mari de nuit à part mari de nuit ezalaka sina eloko mosusu teke ntango yo moto olali mozolota ozosangana na mobali to ozosangana na mwasi wana toza na deux sortes ya rêve oyo etazami ya biloko wana ya rapport sexuel na bandoto ya bandoto alors mosusu ezalaka moto ye moko akotisi conception ya oyo tobengango sur le plan de masturbation parce que eza na basignification mosusu moto asala bamasturbation moni barêve wana ekotelaka ye par rapport à imagination tobengango comme des cauchemars bacauchemar wana eyaka alors moto oyo mpe aloti ndoto azosangana na mwasi soki akomi na point ya koéjacule te wana ezali signe moko boye elakisi ke ya eloko moko ya mabe elingi okomela ye ekoma lisusu te mais soki oéjacule wana sikoyo eza anui zana ozolota ndoto ozosangana mobali donc ozolota ndoto ozosala rapport sexuel na mobali to na mwasi soki oéjacule na yo te eza mabe te eza kaka cauchemar soki éjacule te ezaki eloko moko ya mabe elingi okomela yo ekoma su te ekoma lisusu te soki oloti nde oéjacule wana sikoyo nde eza déjà anui anui yango sikoyo ni mari de nuit femme de nuit mari de nuit eza anui anui mosusu ezaki yango osala affaire moko boye mpo ozwa mbongo boye affaire yango ekosimba lisusu te alors yamona bato mosusu ntango asali bongo mbala moko asentir ke aéjacule ake mbala moko il faut asokola na kosokola wana il faut azwa basele oyo biso batakatele tosalelaka oyo tobenga yango basele Saint Michel bakosokola mpe mungu mpe ezelaka très important batangi puissome 35 7 fois na 7 jours de la semaine ningo otangi yango 7 fois na calcul ya 7 jours de la semaine puissome 35 sokoli yango sokoli sikoma ya mungu ozotie na mai apo sokoli otangeli mai wana puissome otie mungu wana otangi puissome 35 7 fois po sokoli mpona kolengola négativité wana bafere mosusu ezalaka ke négativité ntango elati ntango yo ozokende kosola na affaire motu ntango azomona oka boye mbala moko esprit wana elilingi wana motu wana azalaki moni confesse no mbala moko esili atalika te na kosala so affaire na motu te voilà nde eza motu mosusu ozalaki na rendez-vous moko ya mbongo ebele okomi kaka boye mama motu achange makanisi parti ya maléfique wana esprit wana déjà utilisé mpe deya motu ozalaki na affaire moko ya bien ntango akutana noka moni kaka no mauvaise aide oki kobala na susu te yango na séance biso ndenge toyebi na bato mosusu tosungaka soki amoni bome akobenga na loti mona biso no loka mungu Saint Michel soit basele grosso ezalaka na ndako minene tia na mai etanga puissome 35 7 fois na calcul ya 7 jours de la semaine alesokola alamona asokoli akepe makambo na etamboli malamu makambo na etamboli malamu en tout cas nayebi eza na sujet na biso te mais eyeli ngai fona kotiango parce que nayembi le professeur siko na catégorie ezala tozomona lelo basi bakomi balesbienne bamibali bakomi bapede ezalaka baesprit nini wana kati na bango kokoma lesbienne kote kokoma pede ezali possession loko mosusu ezalaka possession moni euti sur le plan moni ya sorcellerie sur le plan moni ya lien familial mosusu omona eza bapossession moko boye na tan Sodome et Gomorrhe déjà biloko wana ezala nyonso na mokili tokokama yango te na tan Sodome et Gomorrhe omonaka mobali na mobali bazobima basi na basi bazobima baforce wana nyonso ntango tozomona les fafardés ce sont des esprits séducteurs oyo bazali na kati ya possession alors bafafardé wana ndenge bazalaka bongo batambolaka na bango na mokili bazotambola bazangi bisika kokende ntango bayokuta mpe mama aza faible bakokota mpe mbala mo babebisi mwana bebe mwana botami ya kobeba mwana botami mobali me baesprit wana lokola ekotaki nango lie moko boye eza nango vide baposede na bango mwana mpe akomi pede mosusu mpe moni basalaka oyo babengaka yango des esprits de montagne oyo bayaka kotya maladi oyo tobengaka epilepsie bayaka partir ya biloko oyo bakuta na poste eza nango vide mwasi aza na zemi aza non protégé na baprière eza bademon oyo nzambe atya na mokili mpo nzambe atya bademon asali bademon na baange mpona koyeba grandeur na ye donc bademon baza uniquement mpona kodemon destructeur bazali nzambe atya bango na moko mosala bango eza nango akobebisa akoluka place moko bomona ye na ye kokota asakanaka na ye donc bango mpona bango bongo eza bien
Vraiment, en tout cas, mais ça ne pas botamé qui n'est normal. Monster Mobali a évolué normal. Un moment donné, a changé mon forme. A comme na lesbienne, a comme PD. Ça la cab esprit un des tambola qui cultive quand na inde se manifester ou comment? Il y a des possessions, mais c'est ça là. On va posséder une autre montre, on va préparer ce qu'on piste terrain. Ok, malembe. Une année, 2 ans, 3 ans, à la année, on va voir dans la communauté. Vous allez à peine au temps pour la on a ce que c'est manifesté par la mort âge pour ça n'est comme rapport mais on a bon ici déjà nzela na ye ya moi ce que ça va délivrance hôtel ah sorcellerie au moins on a qui la libomo et ou mêler ma casse donc à boti mais c'est ça ah possession na et ou mêler ya on a et tambo ça va passer et belé mais tout mais là ça la délivrance moi besoin compliqué et zo kende zo zonga donc déjà bazar déjà ba porte ba yebi chaque ba l'on a déjà bota déjà mais c'est ça racine les amakasi alors dans la force de la purification puis la force il y a les grands lumières de ces Charlemagne est beaucoup brisé par règle ba règle non c'est ba sorcier on est en le côté où la positivité ou comme négativité à résister donc c'est donc en soi mon yo mon temps où net biso ba auto za na ba prédisposition na biso nous en ba respect comment ya regarder pureté na biso. Très bien. Alors pureté on des ali base où ils allaient na kati spiritualité on mona ka mutu o akuba ko benga ah mutu na vraiment aza infaillible pourquoi parce qu'azo garder divinité mon bobo. Très bien. Divinité on tant on garder on a misala na yo moyen o bana ko échouer mingi exactement mais échec ya ka tant mutu zo se respecter comme dans les principes où est allé à divinité. Vraiment en tout cas professeur ba spécialité na wezanini na ba domaine surtout la spécialité no ezanini oyo bikisaka facile o personne ba yeli yango jamais ko rater tout monde na ba médecin ba gynécologue baza ba dentiste bazali ba te payer baza belesco professeur yo spécialité no ezanini spécialité na nga ezali mingi sur le plan sorcellerie donc na sorcellerie na za makasi na ko décanter force lié à sorcellerie na lié aux lié ancestral oyo mutu aza bloqué na makambo etalingami ya ba famille ya ba podia et aux même na kindoki donc nazali mingi pour défendre contre les mains nazali makasi to en général na délivrance. OK na délivrance sur le plan de délivrance ya nyonso ya famille ya kindoki tous les plans nazali makasi mingi na délivrance mi ka délivrance mais yo bikisa no ba bokono tento mona ba tumsuzo mona so ba boke ba tumbe maladi o ezali neti bambasu bampese banzoko professeur wana domaine wana yo za limité non tant on le but délivrance ezali sur le plan général. OK très bien donc délivrance ezali sur le plan général malade nyonso ezali makambo ezali spiritualité ezali spiritualité bambasu bandoki babwakelaki mutu o bakendaki na ndako nganga bakenda ko bwakela mutu mpesi donc nyonso wana eza ba plan oyo sur le plan spiritualité na délivrance en général. Vraiment en tout cas nasi besoin nda le professeur ndenga zoloba ya bikisaka nyonso wana mwana moko ndoki bat ba meka ba pasteur ba ba salsa ba plutôt ba séance ebele bazo kokate voir le professeur azawana bosala vraiment tout beaucoup ta bo contacter et bosala vraiment bien makasi yo muto kangama au blocama na sur l'andé émission au moni comment est-ce que bakamunenge sala qui peut freiner ba vie ya bato to komona yango na ba makambu belé ya vie surtout yo muto linga mingi vie qui pasha yeba ndenge esukaka professeur pour bato bazwa yo ba contacter ondenge to soit kotalo boza na posa la siège na au place ezaleli numéro ezali plus 243 85 32 98 707 plus 243 85 32 98 707 et on a numéro na ya contact ya WhatsApp ozwanga nyonso soki pe numéro bato bazali na Angola ya WhatsApp appel normal pe ezali plus 244 944 260 531 plus 244 944 260 531 on a numéro na sur WhatsApp ya voilà siège a ezali na Mongafula donc juste sur commune na hôpital na Monkole soki obengi ba numéro wana bakoya kozwayo ozaka na siège mon na Kinshasa kaka siège ça na Kinshasa toujours siège ya Kinshasa pas trop loin donc tout ça déjà 3 mois na Congo central le siège ezali
na Angola pe siège ezali donc nazali professeur na yambaka bato ebele nazali pe na bana ebele oh bimisa oyo napesaka baenseignement oyo pe na bimisa bazali vraiment so pe moto alingi aya koyekola koyekola pe eza na problème te eza gratuit eza nango gratuit koyekola eza na problème te merci beaucoup nayebi te liloba no ya suka pa na émission na biso nde nayambaki ko eza nini liloba na ngai ya suka émission esili te tokozonga so na prochaine tokozonga susu mais mpo na lelo ndende tosukisi émission eséance ya lelo premier épisode ya lelo esukeli awa olobeni ya bafano bolando de partout nini bafani bazolanda nga de partout basabone na chaîne baona kolandaka Prof Soule na chaîne oyo merci bazala dessus te parce que bazala malamu bon dédicace na kopesa dédicace na mon frère na ngai azali na Brazzaville azali père Charles na pesi soso mbote na père Christophe azali na France. Merci beaucoup en tout cas Prof Soule d'être Yambaki. Les abonnés fidèles, vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission. Nous devons comprendre Prof Soule Nenga Otikoloba. Reliva on a rebandé la sauce parce que l'émission était très claire. Vous a expliqué, à établir n'a différentes étapes où il y a PC. En tout cas tous à la mini mail reliva on a bêta c'était tous à la mini tous sambelaka tous à mingité tout sambelaka ndebele. Mais biso ba chrétien au moment tout sambelaka te tout senga kandebele na ba prière que ko sambela vraiment mingi et ko zala te en tout cas on relive vango pesi bino bambote d'ici là surtout bozali vous avez occasion ya kolanda émission na biso oyo bo s'abonner bo partager ko bomba sango pour na yo moko te partager vraiment pour ça là bien makasi d'ici là portez-vous très bien et bye bye. Oh, l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo, la chaîne par excellence.